Laura Tendance est compétente. Oh. Oui. C'est Léon a fait ma blocane. C'est quoi yana? C'est ça qui va vendre ton néné. Et tant que ma finga ya matongi. Oyo eza na ndeko na biso ta mususu nyamakor aza moto azomona apport na ye po patia azali base ya kofinga pe kofinga wana tolobaka ngo ntango yo mesani kofingaka bato yebaka plus tard ke lobi mpe akozongela bino su flash ya retour place oyo bino oyo bozali lokola nde bango omona yango bien po kofinga bato so bamona yango goût. Je me sens pas bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre des calmants. Tu me sens par des câlins. Bébé, je t'aime aussi parfait que mon papa. Je suis amoureuse de l'enfant d'autrui. Je partageais ta vie, ouais, sur le même toit de la villa. Rouler dans gros bolide, ensemble dans toute la villa. Je suis amoureuse. Sur le même toit de la villa. Rouler dans gros bolide. Dans toute la villa. Ce que tu m'as fait sentir. Bébé, j'arrive même pas à le décrire. Tu me chicotes. Tu n'arrives pas. Ce que tu m'as fait sentir. Bébé, j'arrive pas à décrire. Non, c'est pas possible. T'es pas comme tous les hommes, non. Toi, t'as un truc en plus. T'es pas comme tous les autres, mon chéri. Je te dis ça tous les jours. Tu n'es pas pareil. Oh non, c'est pas possible. Je suis amoureuse. Oh. Batubayate, obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awa Chibasu, business class de la presse congolaise, la série des papers Vefaregola. C'est des nuances, moyembe. En tout cas, je dis merci Nanzambo Abad et la Ranga Labino. Ah, pesa rabso souffre de vie, poto kutanachi, songa Labino la mokolo malino. Ça est ma plein. Merci Nanzambe, merci na général manager Tonton Clovis Fimpa. Il y a maman Doris Fimpa. Et pourquoi pas à vous aussi, l'âge du stade de Martyr Tonton Guélan Fimpa. Je vous salue affectueusement. Et je salue toute la famille Fimpa. Sans oublier Jordan Yudo, Kangu et Kangayo. En tout cas, à tous les Gaulois, les Gaulois, les gladiateurs, à tout le monde, le monument de la bonne musique, je vous aime tellement. Et abonnez-vous juste massivement. Nous, on vous rappelle tellement de vous abonner massivement à ce que c'est l'un de choses les plus importantes. Veuillez vous abonner, de commenter, de partager, ça me fera énormément plaisir. Et là, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec Connie Star Mavinga, et je suis aussi avec Cordon Claudie mon commerçant de la presse congolaise. Et voilà, Cordon Langa, tout a la tête sans oublier Amis Koulibaly, il peut être développé de tout ça. On a que ces êtres et Talara, Bandego. Balobi tolala tola mukaka sur YouTube tozara la bilei ya reliate tozara bilei eza pena makasi à faire Egola Laurent Tendance l'a quitté une année na eseko qui me bagulwa bazala posa bazo kene nango mabe au fait à faire Egola raka alongoli ba clip ya mona na biso Rebo et en plus en retour Rebo a se désabonné na ba page na ye a se désabonné na ba compte sur les réseaux sociaux et artistes affairés et aussi na mobile na ye Inospi donc à ba faire les belés pour développer et sans oublier Arnaud toi qui est derrière la caméra au salanga plaisir au fond langa mobimba na ko ça va inviter langa ya mokolo malelo et no banana moi la moi si parce que bino va inviter de vos et Miss Koulibaly je te salue affectueusement puis bon week-end. Ouais, bon week-end à toi aussi. Merci. Et puis, on a passé bon week-end, on a tous nos téléspectateurs.
Et puis bon week-end na Willy Moussé Nico Damboka. Et puis Bruno Lubika, bon propre bon week-end na yo. Merci beaucoup. Et Cordon Clazizeis, bon week-end à toi et puis bonne santé. Ouais, santé pepele. Santé kitoko yo ebi nzamba zo batele. Nous travaillons na keo. C'est que tout est bon. Voilà, Bambote na ngai déjà parce que bambote ezala te. Bambote ezala rande to profitara. Na mwata muke bambote na nga plus na Mayamoto le 25 aussi ça va faire affaire à M Diwa Sam Kunku coffre fort Europe Mobimba Janita Mbu business Jordan Yulupe Mutungai la PC Bambote voilà et on peut se la micro base à la pena coacher l'émission coacher plutôt bon comprendre ndeni makambo ngeke. Merci beaucoup on peut se la micro na Konistar Mavinga. Konistar Mavinga, bonjour et bon week-end. Oui, merci Sali. Awa Chibaso toujours na ndenge tokutane biso nya tumine. Miss Koulibaly toujours na ndenge azalaka artiste atana ba casquette ebele. Vraiment merci mingi lisusu epai ya Cordon. Oyo babengi Clégicho na ndenge nga na sepela ko benga Zeis. Na ndenge makambo nyonso tout ekendera vraiment. Merci mingi na Clarisse de Canto Clarisse Lotadi la kolo ayeba kozana toujours. Na ndenge ke chaque galutadi la ami Godje Lutadi la kolo za bino Richard Akunji oya bino eratakate avec Didier Sanda Animas yo yebi makambo nyonso tout ekendara bien. Alexis Kande oya yo eratakate Kalombo vraiment bo pesa ye confiance pe avec la vision na provision pour na bana o batali na district ya Lukunga donc numéro nezali 257 donc na ndenge kendelaka toujours kolo ayeba kozana bino merci lisusu encore na awa Chibaso kolo ayeba kopesa biso susu savoir to transmettre na ba cher entornos oyoyo bazwaka te akolanda biso na nzela ya Congo esengopo esenge bongi na mboka nini na lola toujours donc merci beaucoup. Merci beaucoup Koni Mavinga oko edenga okangilanga moi micro poto banda na yo comme ça tozonga bo par rapport ya ba sujet tozala à développer to moni bongo l'une de nos journalistes au Azalaki en collaboration à Ferregola, Laurent Tendance qui a quitté Ferregola et puis si quand même pas si mais bagolois bazo me mango na bandenge moko boye oyo batumsusu bazo sepela nango misusu bazo sepela nango te toi que yo moi ça jamboka oko développer ndenge nini et loko nyonso tout eyaka na ngonga pe na tango na yango voilà tango tomoni ke ngonga ekoki pona makambo ya ndeko na biso ya mwasi Laurent Tendance ou soit na kati ya orchestre o babengi J-State et dans la makambu oyo na façon nango ndenge ekendelaka tokoki koloba eloko moko contrat ya moto soki basignaki ezalaki soki mpona stage wana soi-disant nga nazalaki te naza membre ya bureau te mpona yeba mokoloto oyo ndeko na biso Laurent Tendance oyo atretaki mais alobaki ke akosala lokola na inane wuta mokolo Ferregola abimaka na mois de septembre jusqu'à aujourd'hui déjà ça y est déjà un an tant mosusu pas ezalaki pe tant mosusu baki na deuxième contrat mpona pour renouveler contrat tant mosusu ekendeli bongo te pas ali pe moto na engagement o etali na espace Schengen ezalaka na makambo nango rendez-vous boulot parce que territoire européen ezali na trop à tout moment faut la makambo administration olandela yango à la loupe pour eluka route makambo parce que rendez-vous wana même na musala pas osalaka il faut que to négligent mais na yebite ke tant mosusu ke biso autodokalisa tant yé pas brisquer biso qui était à sali sortie médiatique na qui était a trop chargé na makambo o ya musala qui na temps ya recommatant soit de retard on a repesa la communication na makambo o etali na milulu ya orchestre ya ndeko na biso Ferregola chair d'épaule tant musu ta moni qui était engagement ya musala pas à sali na temps ya recomma a rosa na ba retard ya ko transmettre un message na bateau ba bengi lokola ba gaulois ba gladiateur pe na bagoloise donc Rosa a raison qui est en mususu qui était na roi ko renouveler contrat temps mususu peut faire pas tali qui était moyen peut renouveler contrat sona été o bango ba soli bango mibale ezo ko engager kaka vous deux na makambo ndenge komeli boye temps mususu kolo orchestre aroya ko pesa biso ba précision temps route déjà na tourner na Amérique na mboka lokola ba Pascal Yombe 001 ba Esteve Mafufu ba roye ba ndenge retransmettre message na biso na kati ya kinto yeba ndenge nini ki ekomi boye ndenge nini sukeli wa pipe kendeli wa
ouais muto ya ko transmettre message na ngai na nzela ya Congo esengo yango. Merci beaucoup. On va passer la micro na Crazy Zaïs par rapport ya marambezo les cas concert na yo azo finga ma par rapport ya en collaboration na artiste moko bo travailler mon sala na e bimaki bien to bimaki mabe ba imboka surtout ba gaulois ba kotaka que kokende na ye il fallait pas akende bongo azaki ne peut être incompétent est-ce que ils a bien par rapport na yo pour za journaliste. Non répondre ngo plus na deux volets voilà. Non répondre ngo bongo na part ya ba gaulois na part ya Laura Tendance. Voilà. Déjà muto aza est compétent a reçu sa contrat te bonya bo résilier contrat. OK. D'abord de OK. Contrat bokata parce que son incompétence est monana. OK. So botiki est asil satina suka c'est parce que aza compétent. C'est normal celui ngana na contrat na ke et qui contrat est qui renouvelé te me bat ba mona ranga na travailler na ke. Il faut na déclarer officiellement que non. OK. Contrat est sili nazali sous te mabe na ye ezouta wapi. Parce que à lobby pe que naza gauloise à vie. OK. Après déclaration na yi a publié sur na compte sur Botali gauloise à vie. Peut-être sonné mal na batu babi ba source na kati ya makambo. Voilà. Bango nde bayebi le pourquoi peut-être ramener na terrain wana na ndenga comme na ponke à Zalati akende. C'est un peu ça. Une chose qu'on a na zongi na ngambu ya bagolo na mona pena ndeni ni na kopesa bango plus ya espace ya point de vue na ngate parce que c'est normal. Contrat ici là, m'ta déclaré que contrat na ye ici. Mais si on peut aller côté compétence, Laura Tendance est compétente. Oui. C'est chaud là. Non, sur la permanence, sur le permanence qui na sur le na continuer kitoko. Azalaki est compétente. Côté otalanga yebi. Par rapport. Déjà d'abord de 1. Azalaki te ya sa musala kitoko. Tout koko sabato. Ah. Tika kokosa otunde total la caméra bonga na lia na ndako Laura Tendance ta non lo mamba soloti asala musala kitoko te asala musala bien te ya mukiete bien te na ba nasko ko expliquer mais elongi na ngai nde na lo babu Laura Tendance ayebi yango. Le jour où on a butu bakanga frère na biso moko ngana ya kusenga epa ya Laura Tendance bakangi frère na biso pour a déclarer abimisa moninga na nga Junior Da on était avec elle. Voilà. Si na bureau la police ngai na ye batu mususu kutu aboya ko matana nzela ngozara moi ambri to matana jipa la police makambo na lo baso tele miso ayebi ngai na ye na ndeko moko Naomi Yaba, je sais pas Nancy ou Naomi Yaba, moi combo échappé Yaba. Tout ça là naïe. OK. Si na bureau la police, c'est-à-dire quoi? Nazoa. Mais tant batu ba traiter papa Hervé de désordre. Parmi batu oyo basala qui ba traiter papa Hervé désordre. Makamnya na désordre, qu'est-ce que ba Laura Tendance? Comment ça? Na bizana. Yo éviter que faire ego la organiser conférence de presse. Na Pullman Hotel. Na château. Yo éviter que batumsu baso mbongo te pour éviter pour la zarata. Kongo se muzo mbongo te Laura Tendance mutekima na mbongo. Achake ba manki. Non solo nous pendet. Yo tala te ba film susu ba déclarer mbongo ngala kanga mina ville mais papa vatika mbongo bien mbongo kabwana ya ke soza mutu na ye ozwi la Kongo esango ezate na msala nyoso basala ya toujours raté mutafutela mbongo ya transport ils ont mettre États-Unis au bana États-Unis na faire ce jour là na butu
ba journaliste pena ba olanda ne landa koto yo simba kuna bagarre linga ba bomba ye mambo na zoloba oyo za batu ba mambo ba vina nga batoni koko tozana bango président Gabana basele vena biso ya canal Kin komone kiminga non Isaac Maïté Isaac Maïa za kana Kin 24 Isaac Maï pas zala vena biso mo canal Kin komone kiminga ka mona na canal Kin na sala musique canal musique tozala na ba viwana babomba ye fifisi wa imam nolo babomba ye na boss explication moi passe to ya wana esali ke batu ba remarquer ke babombi wana ba journaliste ba ye lisusu mbutu ya danger na se retrouver na telemi bo soit grand hôtel maître États-Unis bimatuninga omoni ba musée te ba musée ba ozonga makolo ba pesi mo pena la transport na bango ba zuite est-ce que moi ezokota na carte luka bango na kozonga na biso ne maître États-Unis amoni musée na ebina monta pesa ba musée ate bo le patria pesa ki me yebika makamde zalaka bozwa obofutaka ngato bimina ye na ndenge aidanga na bandinga car maître États-Unis l'aura tendance qui est à la base ya ba désordre na nyoso tout tonito bossa na ora potel et puis l'aura tendance azaki chargé ya communication ya ferry kaka pona stade ou pona orchestre pana ina no nyoso tout c'est que azali pe pona orchestre ari pona orchestre OK et là on a pe na bande ko mitu na ponga na ebe kaza chargé ya communication kaka ya stade a memé la faire gola désordre comme pas possible jour à remise ya ba badge est-ce que bike batu bazo ba badge na ba 0 tandis que batu sou avanda le po anini pona lolendo na ye moko makambo na lo ba journaliste tout ba yebi après ça batu oh peut-être ya bangara mais nous avons makambo on a pas pembe na bete ya bit aïe c'est chaud si to comment na po ba kanga junior dao le jour wana na butu c'est à cause d'elle spona ye ne komage ko mabongo ya vandi omela bakoka banini pesa ba badge na mtana mambo sala faut préparer neni no ya concert lo yebi kama mondeza ya vandi omela fantan uzakona naza na sécurité na sécurité yo ebite na butu wana Laura tendance bengela ba journaliste bambila kasi soki yo zalaka te nga nazobeta mam nazala po ye pa zala ye mtasala makambo na oloba abengela ba journaliste ba soda na butu abika na sécurité po ba osenge ba badge merci beaucoup pardon naza makambo mibale misatu miskul bale limisanga te na ola liso te na hotel liso e compétence na ye on comprend abenga bambila et créer ba désordre bakanga junior dao yango no mona elle s'est sentie aussi culpabilisée na makambo junior dao abimisa mbongo babimisa ba journaliste ba wele la badge ba makofi ebeta ba vena biso ba toni koko lela Laura makamni ni osala ba mettre ba bwaka ba journaliste libanda suka na désordre so mutagi na caméra nga filmer compétence dans les arts. Parce que Papa Hervé désordre, mais ça mutumom tagi chargé à Makambouana, comme ça ni Makambu, Makasi, na pétenio surtout et puis c'est passé comme ça. Et puis n'a d'abord non regretté la faute d'un peu c'est pas bagolo, Mouto a arrêté sa carrière communicationnelle. Ça fait au moins 3 ans ou 2 ans. Neni boyotie chargé à bateau bas actif. Mais Mayele s'il y était. Mayele s'il était yo monate ba débauche ba désordre créé. Na niveau Papa Hervé ebe lisole beta na conférence de presse que ba kimi na mbongo. Moi bimte kimi na mbongo na ni Laura tendance ba kotia na mutuka mbango akei. Et puis ba publication ya ba date au monde ba date oh l'artiste fallait pour pouvoir jouer il y a publié on a makamba faire c'est timbat. Aïe, c'est chaud. So il faut que attentes au partager ta malem na beta ba pembe belé ya ye. Bon moto. Voilà, mais pour développer on laisse pour la développer asa na musala bien te. So za ki pona ye mais mambelinga simbate. Mambe simba ki po ba to faire ba telemaki. Au moni concert à faire ba tu nyonso o balinga faire tonto faire gola. Ba tous balinga ye. Ba telemaki na marque na bango
bana bandali batelemi bana ngengi batelemi bana matonge batelemi ba journaliste misupe o ya lukaki bango te o balinga faire egola batelemaki na marque na bango ozo comprendre ba biso pe o pe ba artiste musée o pe to linga pe faire egola to telemaki pe na marque na biso mais elaki te pona Laura Tendance soko moni mutu ba cheyo chargeur de communication no yo lingo zo ba force nyonso yo ya yo non omoni RB esamba ka pesa le bongo fale mutu asimba mbongo mutu mususu mutu asaka mutu mususu bakaboli mutu na makamu na ye mais bozu makamu nyonso bopesi Laura Tendance ye pa ota intérêt na eti ye pa oluka kata na ye o musu pa kati aponi baninga na ye o azana bango apesi bango misu apesa bango te c'est ça yango mo pe biloko bongo mo tonto Hervé Ferregola ya lo ba mingi te ayokaki tellement mabe eleki ebele yango mpe mso po na bongo Ferregola pe abone ko bakisa contrat mais mutu oyo bo signer contrat na ye fallait ya luka yo mais yo komo le la souke bo bakisa contrat mais ça mais c'est ça parce que ba signer contrat na faire ngaza la quitter yo pose la rater on comprend sikoyo contrat ngaza ika pona concert à stade to content ngozalaki yazala pena na faire tant nyonso c'est ça après to content ngo bezalaki ye faut surveiller ba journaliste nyonso nini bongo emso pona auti poto aye c'est ça mais ayokuta pe badina kini ba travailler pe bien koleka ye et puis ye kotala eboye mamba promotion kokate akokate ye mesa be mission na yemso bude batu ko finga batu mais que akota pena ke po bimisa mutu akokate yango na biso fe nani concert à faire egola ya stade batu nyonso oyo balinga faire egola baki na kanda faire ça la plein on comprendre nga na biso même na veni nga na mona ba banderole neso na sila maele na bana mike ba camarade ba na biso ba sa ba banderole à faire donc concert à faire batu mingi bazaki na besoin faire egola asa a succès asa la plein oh eza batu oh baza kozela esimba te babeta maboko opoani esimba te omoni nga beta to na mutu belinga sabo mais nzambe oyo atika batu na ete ya omoni akotilaki tonton Hervé Chétan faire egola la perdre le padre on comprend bakotelaki ye po makamne esimba mais l'autre na sikuta monanaki te ayokanaki pete neti nga na yoka makambo kaka te yene batiaki chargeur mais asaki lo monte atelemelaki yango te donc ye ayaki ne ka apozwa ka mbongo et tonton Hervé asala bamakambo mosusu mais ayaki te mpona asala promotion yango moni ye mosusu bazwi ye te mosusu bazwi yo pe te foluka mutu oyo bosigne contrat na ye bosola bino mibale yo komo oleka na ndenge na yo moko oloba bilobela ntango bosigné contrat na faire egola le padre mpo nini olobaki te ntango ozwa mbongo tie na poche mpo nini olobaki yango te monto yango toyoka te ntango omoni ndeke bazwi yo su te nde oleki bajournaliste baza ebele mais yokani anu bajournaliste baza ebele na poto oyo baleki Laura Tendance na show baza ebele makambo concert oyo obetama le 25 février en tout cas faire egola aluka ba journaliste à makasi on comprend aki pete kaka opo ya poto non même ya kini os azana capable osala makasi pona ba fake liboso aluka bango et puis azo ba conseiller pe ya makasi ba meka pe ko pesa ba boule oyo azalaki nango te omoni mutu pe akozala pe na 100% pe na ba boule na mutu te tango osala makambu ekozala basomba alipa awa momo yo kemsu na bandal yo oke na wileri po nini ntango osala makambo mutu akomaka mwa agite moke soki esengaka nini bato oyo aza na bango omoni nayoki makambo oyo cordo alobi na sepeli maître États-Unis mo bayoki pasi bato baye kosala mosala na bango me na suka boye bazwi mbongo te maître États-Unis azwi mbongo na ye apesi bango transport soki bato baza mpe ebele bongo et pas faire egola omoni ke makambo ekeli liboso ozo comprendre ke misu bayaka na bulu kaka faire aza mayele faire ogolo monaka wata aza mayele yango moni ye alobaka tro te akovanda boye otamaka nyonso ozoleka
ti akena maître en États-Unis bakendaki bayeti bakesu boy bayeti atala maître wana amonga pele bi maître na pe azaka pe sérieux en tout cas yé na faire egola ekene bien ozo comprendre donc elingolo bateka ke plein à faire egola laki pona Laura Tendance te choisi matata tete ndai boyo kanga bien laki pona Laura Tendance te Laura Tendance kuta yaki na retard écoute bana kin déjà ba telemi pona faire egola donc concert à faire egola ba telemaki to bunda ete tumba ba gauloise ba telemaki to bunda etumba pona faire egola ayoka sonité yango moni concert elekaki bongo mais pona Laura Tendance te. Merci beaucoup. À faire deuxième sujet na biso cordon quoi aussi mis déjà micro on continue kanayo par rapport ya ndenge tu apprendre que non faire egola alongoli ba clip naye alongoli clip naye na Rebo et puis en fait en retour Rebo passe désabonné na compte naye na ba YouTube na ba Instagram et y compris il n'a suivi à se désabonner et c'est le gros toujours les la kaka papa en bas au panzana koto kuna ba blokana na sele yo le to la sudo na muti rebona il n'a suivi ba kei mais ni nezoleka to développer au moment muti yo le cause déjà na micro en réalité makambango pe moi trouble moi mbilinga eleki trop voilà pourquoi na bi moi mbilinga eleki trop déjà bato babandi projet dynastie c'est que je comprends pas ça oh le lot abebani na oyo le lot abebani na le pâté abebani oh jusqu'à c'est que tout le monde ba ko ma réduit ils étaient que faire à ça groupe mais projet dynastie bato ba yemi na dynastie tout le monde a bila longwa JDT tout le monde nzembo ya petite sœur na biso Rebo Longwe qui encore c'est le scrum tout le monde yoka ba blokane au monde que nombre de personnes ezala réduit mais na ba nenge mobo ya bien te toujours zo ba message mobo ya bien te ka o na o ba bani pona oh ezala kitoko te en réalité ceux qui te zonga non affaire Rebo papa Hervé c'est normal makamwane comme grave ka awa que mutalongoli nzembo kingani na chaîne mais pour mutu pas longola nzembo na chaîne ya ena mutu c'est qu'il y a un problème d'accord ou soit faire egola Rebo na mabe moko boye ou soit ça pour des raisons techniques mabeka pour des raisons techniques to lo bonté pour la plateforme nyo sera nzembo mo mutelongo pour des raisons techniques to na ndeto sambela ngote en tout c'est que ça un problème mort privé moi ce que tu m'as net singa bona bando sambela ngote omoni Rebo mabe omoni papa avec mabe non na combien à mesure yo sala ngote c'est que je peux faire Rebo za mwana papa voilà Rebo za mwana yo s'il y a un problème so yo kilikambu si ça ne va pas il ne sont pas petit limbisa pour komida papa maintenant bengo petit quand tu es petit au bengi munde mobali na ye tel Reboage a fait ceci au penser les rapports pas Jona a gazé maman ni ko manquer kulutu to kena kulutu boy ou les peut-être punition en ezala makasi tina niveau na au supprimer nzembo oh et la qui ça directement na mokili mobimba qu'il y a un problème or que faire egola Rebo jamais problème rozala déjà ils ont quitté na faire egola fallait agir ngo ceux qui ba la problème agir ngo le roi papa na mwana merci beaucoup papa le ngwa jamais papa ya mwana pour mwana café azalaka papa ya mwana mapinisa ya mwana mais genre ya punition faut zala te o mtu to yeba te mwana mabe toneni to comprendre que papa na mwana ba na likapo c'est un peu ça. Merci beaucoup pour passer dans la micro et pas Konistar Mavinga Konistar par rapport à la réaction il y a pas perdu vis-à-vis à Rebo de bien Rebo a produit et salami na kati ya jet set donc FG pour les Rebo comme les lo grâce bref toujours développer parce que aux côté déjà la pensée à la réponse nangai parce que le go développer tamula et balobi l'homme fait l'homme toujours ndenge makambo et kendelaka mutu nyo surtout ara na nzela ya
relation moko po tokutana déjà na makambo vie eza piston audience. Donc ezali na makambo oyo tango Rebo azalaki déjà na label ya Faire Chair de Poule que Inos amonaka ete mais vis-à-vis ya komona ina nzela ya Faire Chair de Poule na mamne surtout ndenge kenda da tout ça toyebaka eloko nyonso tout eraka na ngonga nango. Donc soki na moni déjà boye na hôtel déjà ba sortie médiatique oyo ya vis-à-vis ya ndeko na biso Vasco Mabiala et ranja mutu moko te vis-à-vis ya bato pe bayoka makambo wana vis-à-vis ezala pe ya couple Buloba oyo ya Rebo na Innocent baza bato bazwaki nanu maîtrise oyo tala nanu po bakoma na makambo wana bango mibale nanu basalaka nini oyo ya désabonné na nini ba plateforme na bango nyonso to ekendelaki bongo fur et à mesure que bolingo na bango telemi ezali en dehors de ça ya musique bolingo eza nanu après musique eye na nsima soki na point oyo nga na kozala vraiment nini te po parce que na bata ya bamakambo nyonso eleka na baplateforme nalandela yango vraiment te nde nalandelaka te fo tomiyebake te tokende wapi tosuka wapi mais vis-à-vis na basorti médiatique mosusu ezalaka lokuta mais yebaka yango mutu akanisaka kaka parce que eza na mutu mboko te oyo alingaka mwasi ne makasi na mutu alingaka mobali ne makasi soki bakoseli likambo ata orodute même si oroboya mais orozala ta mosusu na mise en garde ya 75%. Voilà. Oyo ke rolekisa likambo ngo te 25% confiance mais 75% oyo ta na lokete o aza molonga inanga o aza boy. Vis-à-vis ya mutu o alingaka yo te arosala ba sortie médiatique mo lokane de bidon pour makambo onyo to bunga te. Total ça ba sortie médiatique ya ndeko na biso oyo place utaki Vasco yango to koseme ba makambo yo pe projet dynastique ezalaki déjà avant oyo ayembaki déjà avant. Mais vis-à-vis dans mususu ke Faire Chair de Poule aza bate tant on sait pas comment na makambo oyo et comment na foyana to éviter mais ça reste à vérifier to ko développer en lisusu pour parce que oyo so pas ina no boeto ye ba non kete et ko couler nzela nini et que so pas na côté nini poto ye ba ndenge ni to kende yango mona na makambo nyo to ne to vivre à boye ozo mona lokola ndeti kide teliko y prêtre lokola ndeti Chirac ni kita Cardozo bata batu oyo avant bayoka likambo bazora peta photo pesa ngo 21 jours toyeba ebandelaki ndenge ni tanga ekoma na 21e jour tokoyeba ndenge ni rosela ngo vrai analyse o neti ba Jean-Claude Mimbangu bayeba ndenge ni o différence ya makambo vraiment na koyi kozwa matamula ite o nga na moni na photo za matamula toyeba ndenge ko bimela makambo. Merci beaucoup Konista Mazinga et Miss Koulibaly ndenge boza en collaboration avec artistes musiciens to moninga to l'est de la monde par contre sur l'affaire Ebola. Donc affaire Rebo. Donc pour nga eza passe mingi biso ba artiste congolais qui motema mabe mais onyo so esama o eza nini ki motema mabe oya yawa lobi boy oya tiawa lobi boy donc biso congolais na ebité congolais to za ndenge nini to vivre ndenge nini pourquoi to lingi batu basangana te hein. Pourquoi tu dis que tu na bango kitoko penda boye na motema moko papa va fungoli motema na ye oto ba mingi artiste congolais balinga ko sa featuring te hein en tout cas faire egola sale lo mombo ya motema abenga ba artiste o basila kala bakufa kala baza ba succès te ya zui bango po a travailler na bango o mususu a combiner mais o mususu a combiner ko envier abima na new arena andimi atika album atika nzembu na ye oyo ko beta mangambebe na vie na ye andimi na ye ebeba nango ake kote mususu o bere bolisusu o bebe tina ngarebo to ebite tonto Hervé alobaka te faire alobaka mingi te alobaka trop na remarqué trop alobaka mingi te so muto alobaka trop te azaka so amoni likambelekeli ye mingi akosala kala likambo kaka boye so senga nini tonto Hervé faut na ba conseiller ya bien pembeni na ye babanda côté ya ye toyebi pete eloko ni baweleli na Rebo toyebi te po Innocent aza petit na ye Rebo aza petit na ye siko bazo baweleli nini po mai pe eninganaka pamba te ozomona c'est ça que likambo moko boye ezali tozoyeba te ngana yo toyebi te me bango basali nini bayebi yango moni esenga il faut vendre tant koyeba zaki problème nini ok mpe boye sele yo na fere bablokane siko yana nga ezaki bavantir to ndenge nini eloko yango nano ebimi te nano eyembami kutu te ebimi ka lobi oyo
nanu mpe esali makambo te so bino mo boli bolokele na bino pourquoi bongo me boyeba ngo tonton Hervé Ferre afungole bino motema eloko wana ekende ka liboso ezonga nsima te ozo comprendre ebele bazobenga bengo ya batelefone yo emana Ferre nde nini yo osala boye nde nini yo kende boye nde nini non toyoki te ti omona mpe bango to bakite sikoyo album yango ekosala succès ndenge nini en tout cas eza pasi biso bacongolais vraiment tomeka koyokana epuis innocent mpe atuna mwasi na ye ogistere bo eza nini na tonton Hervé so mabe ezali bameka ta akobongisa parce que esali kitoko te sele yo mpe vanda kote moko okende boye oza wapi mobala tiranke berete nde ozanga na États-Unis Bobette la métisse Kayane na États-Unis Miko Dibo na États-Unis ozala mpe na place moko te esele yo moko zaboye siko mango ekele ndenge nini donc botika Serge Mabiala na Babi Ndombe eza pasi yango tonton Hervé so lingo sala makambo fo otunaka langue trop ata ba 100 fois ebele otie pembeni na yo baza bandoki donc baye envers mpa na yo baye ko donc bazo envie yo onde baye kotia esumbele moko boye mais bakoka tonton Hervé te ata bakiti bamati bakoka ye te parce que ye abengi bakimpwaka pembeni na ye yo lezo sila na yo yo oza boyeboye te yaka na bimisa yo mais bango bandimi yango te ekomi bacontre ye donc eza pasi mingi honorable Taye Moke Taye c'est ça. Merci beaucoup. Deuxième saison la même chose, to développer en plus. Troisième saison la même chose plutôt. To développer en plus talent rayo yebi à faire porte-parole comme quitter tout le monde a gagné ma corps maintenant a commis la lettre et puis tout le monde message tout le monde na page il y a ndeko biso qui s'nora azo sekaye na yebisa yo petit nanga longwa yo yoralité Miss Koulibaly yo porte-parole auprès de Kofi Olomide le barabafuta rayo mais tout le monde nyama ko a commis penal lettre ya zo bimana na ko Kofi Olomide pona nini est-ce kimi ezara kuna katanda kutote to banana yo parce que yo aranda wana donc affaire ba bino pena ba porte-parole beaucoup mi ko quitter pena banda et puis ndezana ki sinzora zo se kabino na musika par rapport à ça qui dira-t-il pour quitter on ne pas en Congo na mwete donc il y a le bien longwe atiki bino na wana o senga ke kibino c'est kabiso te eza makam musupa juni pe contrat ne côté musu to luka pe vite ya so muninga alongwe orchestre c'est ça musupe azupe musala musu amuli ke kuna koza la calme koleka kasi ya te donc c'est ça botuna ye bo inviter bo bengisa ke nyama ko yaka o expliquer biso olongwe quartier ya te pona nini donc c'est ça parce que ngana ko loba ke alongwe pona boye mais mususu alongwe pona boye te omoni mikolo ko felo mide azana kinité azana États-Unis ça va tournage na États-Unis maman honorable Cindy Leker na pesombo te koto zali ça va tournage na bango so ba longwe kuna nde ba oya kini tina ninga longwe ba mpe ko fe ayebi na ete vous comprenez mais nga conseil na pesa nyama ko koto ki okota omoni ngo za bien ko le quartier latin koto yebi te côté oyo poni okota po alongwe pamba te c'est kaza na place moko boye alinga sa nini akende ko kota José le Marquez de Bundes. Tu es évité. Vous comprenez? Tu es évité. Donc, il faut bien que ça y honorable, Nyamako, Olongé pourquoi? Après, ça va venir. Parce que ton collègue, tu n'as pas à Longwe. Mais quoi qu'il y a Kolobango, il faut y avoir expliquer bino. Si Nanini est à Longwe, Eric Fouri, Eric Mandala. Vous comprenez? Donc on appelle ces familles Mwanza mes condoléances ba patisa Mwanza mes condoléances donc na yebi na ngate soka longwe pona nini mais na conseil qu'on appelle si Nyamako koto ke eza bien ko le quartier latin na yebi na ngate donc c'est ça to condamner payer te ape mutu alongwe pona nini o mai pe ninga na ka pamba te mais biso quartier te mo bimba ça na biso bien à forme OK c'est ça Kano, nous a posé à Nyama.
donc quartier ya te eza posé à Nyama saka kotala kaka kofinga bato babétise mosusu omi kosala mpe na batelevizio oyo il faut kotika yango eza mpe kitoko te internet ekomi na babuzoba moko boye vraiment eza kitoko te neti mutu okesa mutu te olala mama na yo yebisanga eske mpena ntango ozoloba yango yo ozala na mama te obangi mama na yo te obangi donc yo oyeka yo te mozaka na internet mpona asala bavie eringwasma bibie peni bya ntoma donc mpona asala eloko moko boye mpo mokili esala nini emonanga antoka camionnette mosali kobandela yango lisu te nakozwa intervention moko na makambo osouleve tolobaka eloko moko boye mutu ya mayele oyo nyo tu face à la collaboration na mutu ya mayele Koffi Olomide aza mutu ya mayele tolobaka eloko moko ntango kozala lokola pembe na Koffi Olomide oza na image po oyeba kodégage oyo eza kati na yo kotransmettre na bakongomani eloko nini nalobi bongo etake makambo oyo ya benjire etake oyo ya mafinga ya matongi oyo eza na ndeko na biso ta mosusu Nyamakor aza mutu azomona apport na ye mpo pati azali base ya kofinga mpe kofinga wana tolobaka yango ntango yo mesani kofingaka bato yebaka plus tard ke lobi mpe akozongela bino mosusu flash ya retour place oyo bino oyo bozalaki lokola nde bando komona yango bien mpo kofinga bato mosusu bamona yango gu mais tozoloba eloko nini parce que tozali bato ntango ye azwi temps ya kokoma lettre aza na ngambo ya Brazzaville atindi na bureau ke ya quartier latin ke aza lisusu epai ya Koffi Olomide te toza bato baorchestre na Brazzaville eza ebele elokola bavie na biso lokola Theo Blaise Kunku baza wana eloko ya ndeti bacharman nayebi te soki bazali toujours nayebi te bate ebele baza wana oyo bakozala ntango mosusu amoni ke kote wana ke batali mpe image ya statue azalaki nango na kati ya quartier latin c'est ke kote aye kose retrouve bato mosusu mpe bakozwa ye ke te batalisi ye ke place oyo wuti eza monene tokoyeba ndenge nini tozokende na kati ya quartier latin yango moni ke na moke oyo ngai nakosala intervention mpo nakende vraiment nakanga ntambola ye te napesi mbote epai ya Claude Moseka poso moyindo suka mindele Chirac Eniketa Cardozo napesi mbote epai ya Sam Kuku le nécessaire motema ya Aimé Kunku Jacques-Claude Bimbangu kolo ayeba kozala non atali surtout grand-père Gauthier Muteba yebisa honorable Alexis Kande Kalombo vraiment toza na confiance na ye numéro na ezali 256 topesa ye toujours baflere tosopa oyo nioto ya monene nakoki kokanga miko te napesi ndeko na ngai clégie show ayeba ndenge nini akosilisa ide na po tokomeda na suka voilà cordon todéveloppe mpe na yo po opesa bino par rapport ya bandeko ndenge ndeko ase amoni akite na ye groupe to mpe orchestre ya Koffi Olomide na biso toyebi ke kuna bazalaka bien payé mais qu'est-ce qui s'est passé ndeko kaka nde mare alobi seke po koluka mpena Nyamakor to ata na ntombo tokosala duplex émission duplex po tozwa ye apesa biso avi na ye mais par rapport à ça tant que journaliste okodéveloppe yango ndeni comme ça tokoma na biso poste na suka basusu bazosindela po peut-être tokoma na temps tout discutara parce que eza discussion voilà nani alongwe ntango azalaka te na quartier latin quartier latin ebandaki kozanga nini ntango mpe aye apport nini ayaki nango oyo ndenge alongwe ndenge alongwe oyo quartier latin ezanga première fois namona Koffi aza na motu oyo ayeba okoma kombo na ye te première fois depuis quartier latin esalami na 86 jusqu'aujourd'hui ke motu nano mpona kokoma kombo na ye mpo papara matete na mboka ya barizibula eya kobetela ye mpo akoma kombo na ye siko motu abongo sikoyo apart nini akosala un plus mpona Koffi Olomide yango nasali kaka intervention seke aza na apport te so aolonga alongwa na ye so alingaki ndakei c'est tout ye mpe naza barange bazael show ya ba naa na mposa na traité te tuna bato baoleka na babalabala bato baoleka na babalabala ke Nyamakor alongwe epai ya nani ya ndeko na ya Koffi Olomide soki esala bato nini tuna bango so esali Koffi. Vraiment, merci beaucoup. Et comme on a fait la souka, plus que les valides, le monde de la fin, et puis la maman en plus le monde de la fin, donc quand on est à lobby,
Donc, Niamako, on a habité, on va continuer à Brazzaville. On va montrer que Brazzaville est bien. Na conseil à l'artiste congolais, to lingana. To lingana, to ça qui songi, est bien té. Bah, mi bali maram, le gars, basi boye. Mais bah, tu vas causer, bali va même si la semaine, tonton, elle fait ma kamnaye. Boyo kaki, osalaki, okendaki, non. Soki oyoki likambu avant osala, il faut tout na mutu. Donc, na bo sanité, donc, honorable Tchatchombala, honorable Tchatchombala, honorable Serge Kindomba, et puis honorable Chico Lubanda, Didi Kinwani, Eric Ngwasuma. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, l'émission, la mission, on s'appelle là une émission, on va rappeler la fois ça, on participe à une émission, on hésiter en tout cas, pour mettre la biso, et trop yambabino, mais merci beaucoup, na bao, bah, ça bon, na rabata la émission, puis, bon, et des biso, la émission, du début à la fin, et on nous a rappelé là, important, la minute, tout à l'heure, merci. À part non, ma musique. Ba Johnny kwa sa patron au sala GT. Na mbinza, moi na mbinza. So ba otanga ba patron. Ba otena na kati. Ba osinga mbongo ndeni. Aba de dommager $100,000. Ako iwana omundi nga solo baona. Asolo babongo awolo wana so baka bilobela pa fula ba message na kokosa. Ba mo staff mo bimane so na ba kosa aka makam. Ba kosa aka makam. Ya omona botie si ya bela bango. Le fond affaire était et bien tu ngalo bela faire pour ani ngamu na joie. Omundi to faire écarter la tête. To faire écarter la tête. Au film de Singalandi japonais. Cadre fait. Yo en cadre fait. Mingaït. Oh, mingaït. Ngai landi japonais. So cadre ndeni. Na cadre la ndeni ngamu na osala na yi, ngamu na osala na yi na ndeni. Pona bitu bantu bano bitu bano osala bano banga faire. Et mo ba 13 ko. Ko biso quartier la tête 13. Et mo 13 ko sala. Et loko mo na ko beta ngote me faire ayi bien. To kenda Ponce Noir. Na concert. Ba fungula ya pa chef d'orchestre, et bien. Na ba orchestre tout. Baeba ba pesi ya hotel ya ba chambre. Ba pesa faire pas. Et ba pesa wala ba sirana chef d'orchestre zaki ekonda. Ba sirana chef d'orchestre zaki ekonda. Ba pesi ba fungula. Ba akuti na ba chambre. Wala beto histoire bien. Yoka histoire ba akoti ba kata chambre, akotole ba chambre. Mais oui que chambre faire za ndeni. Chambre faire za moi figure na mkiwe sala kitoko. Wana chambre ba tout chambre. Chambre ya batu nyonso tu feza mais ya faire na ya ba mutu feza na bien. Pas faire ya moi ami, kwa fera utimi kilai. Chambre ni feza na moi bien na condition moi bien. O ko mama bien, moi bien. Faire na ovanda na faire na chambre ni batsaka bango na mission na nyo na masonani. Masana nga dume na akuma na Angola. Titi de bal. Nga na ofa na mirage. Wala mirage wabenga ya Landry. Mirage. Oh, France Mirage. Oh, mona. Abe o ya Landry. Oh, bo mu zo ko to kesa benga mu nani. Nga no senga no na fa to ko to likambwana. Totala no na pesi maître Kim Kabongo. Oui bien. Maître Kim Kabongo. Mona changu ya Kelly Katenda. Masana ko journaliste. Donc ngalo senga kuyenda yo bayoka no mettre Kim Kabongo ndinga lo baki ndinga senga gi pardon batu basengeli pardon pona bima soko muja umuni roshengandu umuna roshengandu umuna na musaka bo muyibi za musaka na bo ino so muni babilongi nani muyibi na oye bima mubilo ayiba na kitambo ayiba ni na kitambo Aïban. Ndeko nanga zawa ebisao. Ndeko nona. Ndeko nanga journaliste bozakani bita ebisa. Gramu yibi na yebisayo. Tala. Gramu yibi na yebiso. Tala kana no ge mutu na ko tuna. Tala mutu na bato na sola na. Mutu no ayibi na valeur bana te. Ayiba valeur bana te. Abotila bino mwana oyemba. Mama mutabota ye. Mama mutabota papa. Yete mama mutabota na pesi masa na grand chanteur Yesu. Masana nga blana musa blana ati pesa faire chambre moya mabe na pesa ga chambre mo ekondani chef d'orchestre parce que wana sko faire asolisa mu titi alinga ga lox aba sika sura na lox no dinga ga so c'est di kamfati o ga
après que on a 100 kg de bimi 600 babi 100 kg de fleurs ba musicien ba noki poto kala ezaka ndeni musicien comme poto mamoko azuma moto so mosi mo a danser so moi cité ala si mo kaka danser a nyama bala ba musicien to ba oki moto musicien mo la si ba kamia sombi ya zali ba ko soma ka bilona ba semble ah mais au moins so ba musicien lelo ba ko ke poto ba mo ki sabiso soni uri poani musicien la sa tamboge musicien la tabatu charma musicien ni qui basi bili na mona kula ba restaurant ka bana ba musicien ba tene poto ba musicien ba restaurant musicien mo la si biso te tipi na ngona ya na ngo ya ngo na nki musicien ne ba ba musicien bili ba fazer to mona la kabuya nani kabuya fazer na poto kabuya fazer na poto buyi biongo je cordo kabuya fazer na poto ana la place on va na da fazer ala la baba grâce mbizi batini soki azala pe na baproblème na bamusicien na kongo awa abazaka na problème ya 2 musiciens pour ne pas natanga kupa motu bon natanga nyonso abi faire egola epuis kofie le mutu bawela neti nini yoka na koma motu oyo bana mbisi yo na koma motu mbisi eza lelo omona osoza na malili ya projeteur ezaki efu bosala mpe likabu nango mpe eza nango mpe bien di banda mpela baorkestre tu banda baorkestre bandeni banda bafie na biso akala bakoko na biso akala bavie wendo bavie na biso batabulei bavie na biso bafranco bato nyonso tu wana mama ya musicien moko te ke oyo ke abokola lokwa bamusicien aza te lokwa mama mini azali banda olesa bango atakina azalaki producteur te alesa bato na ndenge nini mama mi azalaka mama oke asala staff nya makasi nde tonomona bamama balome nde balozala ke okoya mpe olela maz oye mpe oliebo mpo bamusicien to anakota niongo wana monde ezalaka mpe bamusicien ebele oyo bazali bakina banyonga mama mibale tomona bo mpe baosala succès na batv neti nani ntanga moko o baza ebele nani baza ebele bakina na niongo ya restaurant ya oye mpe nakopa tonaolia ndenge nini biso na karsa tonaolia ndenge nini oye olie bapointe okamba moko ta mosusu salaire esala nini bakati mais ekokoya mpe ta mosusu asitumbu afuti wana basengaka wana directeur asitumbu okopoana ekoza mpe ta mosusu asitumbu afuti yo journée wana mpe ta mosusu bato oteka batekaki te okimi mpe ta mosusu na niongo ya bato ebele bakenda na niongo ya bato ebele bamusicien tous les missions mona ko baorene tous les missions mona ko baogangaganga to oyo ya quartier latin ebele neti soleil akenda nani kolobi te soleil akeya niongo te mwa mayeni jordan kusa akenda na mama na niongo ye kutu bidefa ya kosala jete adefaka makasi balipipa akenda na niongo ya mabe tolongana fere ya chambre toyokita sikoyo nini toyokita sikoyo brazzaville na tokiti sikoyo braza tobeta sikoyo concert tobeta na festival mona brazzaville wana festival mo première fois faire abeta na quartier latin omona na festival tolata bapembe siko biso tolataka biso tu bakete ya bajing bakete ya baboxer wana sala basisi baseye wana 2004-2005 sikoyo fere sikoyo ayebene makambo na biso na quartier latin mais lata ene pembe teni arespectaki makambo mais fere alata sikoyo ketch wana wane konda ye tala fue masolo ta awa osongo kana kieko masolo tokata wana totika tuna gute fere sikoyo ekonda ye yaya nde olati ketch omata te wana chef d'orchestre nde olati ketch omata te wana sa podium to balikolo wana tofani biso tutasa podium tofani tozosela sikoyo tomatadi ekese ye matadi ya wana bamasa wasada balance nga babandi ya génèse kelia tobandi déjà sikoyo to tobandi wana oyo ketch omata te nga soki na telema taloba yango bongo fali wana ekonda moto ayebisa ye wana sikoyo nga na telemi ndeni nga na telemi na fere na telemi na masa na nga Thierry Henry 2-0 apoka napesi apoka mbota to Thierry Henry tete misiko na apoka toka mama ketch nani na te
alobandeni ayi ka maman na ninga obanga po atina mutu fere te ayi maman opa yaya noko kecho biso ile matatea fula tapela teni ya so quartier te fela tapela teni sko fere ayaka na ba alstar bani ayaka na ba converse mo ya seboy iza ya danser ngaso na tali sko fere ninga lata kecho wana kecha fere osonga na zyango eza bien ponanga ya moi maman pa Jésus dongola boire wana moi yo benye Jésus wala to bingi batterie et c'est mon batterie dongola boire wana fait moi le liquette nyana mwana taki ba koti mo fait na mana zo profiter to ya ngana hotel na profiter na zo boire pas on ensemble to na faire nani na musana ya quartier la teni batininga na mama na soda DSP ya mabe ngana ka bien na faire masa no lobi na ngawana o lobi na o yebisini ngai wana wana bana nanga donc na selongiti mama balawa tutaka na kitaka na mukeka ata lande misi si wana mona bango baba profiter tonga na voyager nde pe mutamema baba propre na ba poto na venanga ba vezakle ba vena biso ngana générique na komina tembe so banotala ba guerrier matsa nga batie la vie japonais batie patuziana oui patuziana ouais na générique wana ya na komina tembe tonga ekita bunga batsanga nga vesa kasengela vesa te asenga nga vesa kasenga asenga camion asengi nani asengeli nga camion asengeli pe patuziana camion nga procurer Jean Mokingi mposombelanga na fait vert wana na RTNC pourquoi siko nga conseil na opesa eza ya ndenge nini omoni biso na fere toza bien oyebi yango cordon biso na fere toza bien nga mpo na dimine mwana wana na dimine na ngai yo dimine muzeki ndiko siko so na dimine na dimine na émission oyo na ye omoni émission na ye lebu eza émission na ye so aza mwana mayila ocomprendre bato balingaka bato basangana te pondwana eza importé eza importé mokali akopafoma te wana eza pena peya ido okomprendre pondwana soko liango mama na pondi osage te mwasa mutu mo alamba pondi oka sinekere osage sinekere alakisi bato ne balamba nga na betilo makama balider nga na lider te ngai no balider yango na beteli yo ok